Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour Balandinion Soya BBC, bonjour Nabino, bonsoir, ici qu'ils ont mis bino partout dans le monde. La grande famille, beaucoup de solo là, beaucoup de solo là. Bandeko bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature. Koka moi. Bokoto to solanan. Yango musala oyo to ya oyo to pona oyo ya kikroni fwadi ya kikroni mama. Famille Bota, toza na film na biso kalate à 17h30, 16h30. Total la film na biso 11e épisode et à la vie de Tegra. Voilà. Bandeko. Wow. Et ça sonne pour na sila. Et ça la kata ke no sila asimakate. Et kuruso. Ngambo. Bandeko bo aimer pour partager. Moi je me demande. Yango kroni fois ti oya sila oyoyo. Ye ayaka kaka na ba kombo abatu. Qui connaît tout? Qui connaît ma famille à bateau? Hey! Donc, aux zanga rigueur, et ceux qui rigueur, pideur, yakoya peut-être qu'à nettoya kabotoya kaka eza kilokoso kaka. Mais t'as ceux qui kilokoso ango ya mbongo YouTube. Mais tous à peine à respect ma famille à bateau. Et ça bien. Parce que yo posant la famille, hein. Bato musu bakanisa ke no mama bebe sende na zabwede babenga ngate pona ba neka to sala musala babenga biso te po bapesa biso matière bapesaka to balansaka. Moi je balance na lobi matière oboy na ya koloba boy na talaka na kika ko cheki lokoso ya mbongo te na koya façon na rolambelango na zo bomba ba makamusu parce que vie ou encore vie ya nani histoire à famille à bateau ba beta rango ndenge bato musu ba ya ko beta ngote. Donc ceux qui ont un monopole na ebité YouTube ango. Donc bon comment ba espère ya okeko yebaka ba vie à bateau. Bon comment ba espère ya koya ko lobela ka bato on dirait ba tuna kabino ke non famille wana boya ko tanga ka ba kombo. Mais non. Moko to zakata na ba réserve. Ato yebi histoire ango de A à Z. Façon zo ko bete lango, bete ango ata na sens que non au respecter ta famille à bato. C'est important. C'est important qu'on pèse à ta famille et que le quoi biso fo communauté na biso to koma ke non matière to ya ko sasa, matière to ya ko salir. Mais non, tout ça lango pe kitokoti. Boya kiawa, bo memeli bato ba histoire moko boye bozotanga ba kombo a bato. Façon bozo ko pesa histoire ango, on dirait si la nabino wana babala ki na kati ya famille wana. Or azaki ne ka mwasi ya limbele libanda. Mais façon bo mema makambu, façon bozo ya nango vike no bozaka ka bato asila. Bo pesa ta valeur ata mukete na place ngo baba na iko zoye limbele. Sko famille ya batu babimi pona kwa koloba keno o nyonso aloba ki wana koloba keno na solola ki na ndeko na solola ki na leki alobi boye leki ya Madilu e famille ya Madilu na solola ki na famille ya Madilu e mataki ekitaki. Bandeko na kolobe belete famille siko ya Madilu peko e bimi pona ya kotelemela ndeko oyo ayaki oyo baye ba salir nanu sila na bango wana. Donc, on comprend que bandeko bo aimer vidéo bo partager.
alors tolanda na bandeko na biso tolanda na bandeko na biso famille ya nani ya Madilu ndenge babimi soni okay. Asa contrôle nyonso ba kotala ba sucre ba tension nyonso aramta tension mais sucre ezaka nango te mais il fallait ka contrôler asa ki nyonso mais amona ki na eloko te o malaria eloko te mais quand même alobi fona pesa kaka kisi mais maman na âge ko pesa kisi bakisa makasi eza mabe foto luka bakisi moko eza ko soigner na ndenge pena ya âge apesi maman traitement bon maman a eu traitement to zelati lobby to vandi pe vendredi wana ti to komba 20h maman akoti na chambre alali mama kuti na chambre alali moko atungisami tisi mapongi pe sa nini eyibiye alalaki vraiment profondément alali tant to komi ba 4h du matin abandi sugo oui quand des arrêt ba 4h ya vendredi poto tani la tongo samedi oui to komi na ba 6h30 mama bongami donc mama bonga mais position moko bondi muta symbole makolo symbole maboko oui ami bongi si bena bien akati motema donc ezati o maladie mo boye 2-3 jours 4 jours une semaine te mama bisa zaki bien aki bien mercredi kuta saki mo ambiance na bakoko na ye le bolo ba lelo bo lia nini bakoko ne babito le mipanzi ne pina abi boluka mipanza misuni le to lia biso nyonso ensemble bon wani za nega sa anima ki bakoko na ye apesi bakoko ne ba mbonga mega yo soma mega po na saila ka ba credit na o mingi ba mega na o mingi na futango a sexy ba black wana donc ezaki bon mama kufi ngana kamo ngote parce que mama asa ko yebisa sole nyonso na kufa liwa ndenge mama nanga kufaka mama ya mama na biso akufa na 5 ans akufa liwa moko teke o bakendaka na ye bamemi ye basokoli ete ezali kaka atei bana na ye asokoli nzoto na makasi neka mage 5 ans wana kongo na biso nazala kotanga bible tina 5 ans atika akufa miso te le asokoli balati bilama na mama diagonese ape mamuke akena ye lali na ponga kena ye donc mama biso za koloba bino pe na nyoko la bino te ngana okota hôpital te mama biso tema saka moi lolendo moi fier alobaka na biso abina ko kufa liwa ya salité te o ezaka ke koko mo asuma na bilamba amisubelaka donc bana nanga boko monaka bolumbu nanga ite boko tsanga pe hôpital te alors tout le monde normal o mama za koloba ekokisami po to nyoka mite ka mukolo moko na leli passe na makolo pe akena ye donc moni ke lo mote tungisi biso mais nazo yoka bato bakomi koloba ngana mwana na ye na 6e na ye bato bakomi koloba neti mamu na tangi komo na ye mamu azaka na Afrique du Sud mamu azaka na Afrique du Sud so bazo tinda ye mamu wana mona mamu wana mona loko aza ebembe ya kotelema aza pita na mabe nanu aelongi mabe na yite mamu so akokoma na age mamu na biso akomi ya 96 ans vraiment na kanda makasi mamu wana oza frappé pa nzambe parce que basaka na mowei te resio ezaka na bamowei parce que ntango ozoloba mpo na TikTok bonga boye na boye oluka kogane bavie mpo na liwa ya mama na biso te mamu ozopesa baexplication mama na biso akufi liwa moko po na bamakambo ba TikTok o ba comédie soki banani basaki ba discussion na bango yango ebomi mama na biso alors mamu a stopper buzoba mamu a stopper buzoba ka ndenga sali buzoba ka ndenge pasa mabe bongo na salité na mona kete mena yebi vie na ye na kwa ngwe pa bato ana vie ya salité na propriété a solo donc asa ki solo na ye pona koma mama na biso te vraiment atika parce que tola na kana makasi omoni bino na yambi bino na pasi na boyi na soko éviter ko sala be mission pona biloko ya bongo mais mama biso abeli te mama biso asalite ko mama moko babelaka mama ça toujours nzoto makasi
Maman biso banana malade attention en 1950 tanga botika ya Madilu kale abdeza boti mwana na yo tension mati mwana na ele azaki na bo moyi azalo bale nyonso maman tension na ye banda bananga na botama so eko kufa ni mama akufa mama akufa siko te pe na ndimi de tension ko bo mama alors mama kufi na tension na 12/8 ta niveau 12/8 azaki pas même na tension na makasi dozo mona mama nzoto makasi moi mobi va vendredi avant na kit azaki na kit azui traitement na kit mama surtout d'habitude alinga na ite na moi ba ko la na mbeto azana kit ka moi pongine ya skit moko alamuki na ye te ma alinga ko loba mingi so la mingi mama bisa ko loba ndenge na te ya rabino ndenge na loba ka boy ko loba nga nyoso yango wana eza te ko na otika testament so za mutako bomba obombi so za bomba te luka kaye komaka azako loba so na kufi nanga bakoko nanga baokundanga alo bakoko nanga babina basepela po ekozala esengo na okendanga na nzela mabete naza nanga mutu na yebi Yesu biso moto aobenga ye mwasi nzambe alors ba journaliste bata TikTok botika biloko buzoba situ mamwana pena fo tika buzoba na oke biso makasi fo tika buzoba pena fo tika buzoba na yete so za mwa muke so za mukolo so za koko na yebite wana niveau na onini na yebite so otanga obi otanga te so be ba otinda yo so ki bazo tinda yo na muto otinda yo na muto azotinda yo mamu basaka na moweite donc na kebisi na yo na muto azotino na buzoba ano zosala gane mbongo na ndenga malamu ko gane mbongo na ndenga malamu olinga te so bapeso $100 place mo songolo soki na nani po saka na réputation ya mama Madilu attention si la aza artiste Madilu so ayembaki nzembo abwaki sila esani esekila Madilu abwaka batu ebele pourquoi pas balobi akoma ba debelo Madilu abwa bakanga makana komba sila sila na rien à voir ko bwaka ye ou pas asa problème ni na Madilu problème na Madilu te parce que Madilu abwaka ba debele na banzembo si baza ba polémique na bango basala ngona ndenge na bango babimela nona koma Madilu te ngako tutana zo yoka ngona omuna ngo yana nga kufi ebembe sa succès taka muta kufi mais ana succès toujours ngamo botanga tango Madilu bo asa succès kona ngana muna ki ngo succès yana ngezo continuer maga kufa mais succès zo continuer esala na ngelo te mais a polémique na banga buzoba wana ba osala wana batika parce que Madilu abwa ba tebe na banzembo abwa ka asila te mama yedaki kante na bina zaki 6e maman papa bana combien ina Madilu bolanda na kiku nga ki 6e Madilu aza ene na biso mwana liboso nga 6e na bango to botama 9 na 9 wana to tikala 3 6 bakenda na minute bemba mama eza na Saint Joseph po to mona ki matete na Saint Joseph lokola ezaki pe samedi to boyi wa mbuteyes to bidi ko moka Saint Joseph ba uto bongisango to tiana no mama na Saint Joseph maintenant jusqu'à présent programme na ne pesa mite akufika samedi lobi awa donc et pesa mai na te parce que bango na ba Congo ajo akufeli to zela na to ka po ezaka bazo raisonner ba kuna na mboka bon mais lokola mama atika ye malobaki ya okunda mana ye na mboka te bakunda ye sika bana na ye nyonso 6 baza alors faut la na maloba mo wei ya mo to zelaki nanu nde siko to zo bonga po to pesa programme nyonso to yebi ki aza mama ya artiste aza mama ya star munene o pe asala kombo na mboka na biso banda kufi est-ce que présence ya ba artiste bazo ya quand même te nanu te bon to moni ke akufi pe kala te to moni na mo te samedi ka lobi aleo to za lundi ta eza na ngunana nombre o mama tiki bakoko combien balege belé maman moni 4e génération donc eza pas si bon compter d'accord merci maman to meka pe ko interview ya maman bonsoir maman bonsoir ngoko ko se présenter pa bato ba olanda yo maman o akufi azana ne pa na yo maman bokilo to ndenge ni o akufi aza koko nanga biso moto fanda na ye
maman biso abota biso maman biso azaki deuxième yemdalande madilu maman biso atika biso mikie tabokola biso eza koko na biso donc biso peut-être tozwaki na place ya koko te tozwaki na place ya mama alors kozanga eza pasi eza vraiment pasi parce que abilité nani totone makasi nyonso tout vraiment maloba ezosila ngai ntina ndenge akufaki bozalaki na ye awa to biso moto ofandaka na ye mama abeli te eloko te abeli te tozali ne bien mercredi kutu alamuki wana ye mo kaka mpo ye mo azali so asepeli azala bamutu basanti babangwasuma oui mercredi penda oh yo silobaka nasisaka bamega na yo so na obenga bana na ngai nasisa bamega na kasi na otelo mega aso apesi so mwa ba 5 000 apesi mwana nga 5 000 apesi nga 5 000 apesi grande sœur na ngai donc animé biso wana bi lelo vraiment ngam na ponaka mingi to bilolo boliani na bi so to liani o yo lo ba bitelo panga libi mo bolo bon biso to bimo to lia so te pinard na mipanzi abi ko somba ta 2 kg et yana mipanzi bo sala ngone pinanga pe no lia le ka guna bino o bo sengi mais to lia vraiment ensemble na bino pe en tout cas ni maki biso makasi to se ki journée donc mercredi na ebité moko yani ko da benga na poto mwana ya grand madilo yana bia ya na zo ya mais ndeni zunguluki azakuna azana pasenga zunguluki basolo leye pabi maloba malamu epa ya yon abi ya nzamba pambola yo oya meko umete ba séjour na yo en tout cas eleka ki bien basolo li pena ba atindi pe ba voice eleki bien mais vendredi total le katongo vendredi ala moki abi noki mako pasi kaka donc mako pasi o noki mako pasi ne do benga docteur asapena docteur alandela ke oui docteur aya atali abi ko mako pasi wana likambi ba ça asengi bersa même boye ya rosalango ya mbangu asengi examen na minute basali bersa même nyoso to ba résultat bima na ebisuyo eloko te nzamba zo lokuno ba résultat ebimi eloko esala ngote mais kiska ba pesi to lala to tana lobi na tongo to ta ndenge nini ezali bongo ezali te ke o mutako azu bela so ino nde nini eloko te tozali na biso bien na butu to lali to tana tongo ya samedi on ra mutu bako ngaku muna kota ina na chambre tali mama ngali ali nga força fungola ndeti munoko efunga mati kwa muta oloba munoko efunga mati ngai na be grande sœur na mama leki na ngai mabena mana siboya otala nani grande sœur tanga okota akuti pena sko ye koko abongisi sko ba makono azo bongisa pena bosi makono maboko penza dona mito babo yake sakata gine do akenda bo pete do alali ne pongi do a déranger te eloko salami yango wana mais nazo regretter makasi na ba réseaux sociaux na ebiso mwana mwasi wana si mamwana nga na yebiete mais azotanga ba koko na ba fanda na ba bomisi koko na bango tala niveau opike na talinga bi mwasi wana anormal te bon eza feti te eza matanga ozolandanga eza matanga biso toza na passe ya azoseka azotola fonde likamo bwa boso pena forme ko abimisa ngo pena ondira tozaka na ye ondira aza camarade ya moko na biso ondira aza ndeko na biso do ayebi pena makambo ndenge ezaleli koma makambo eza bongo to contribuire oyo otanga bakoko ne koko atangaki ezanga koko atangaki ezanga okebisaka toujours mwa mwasala mamu wana na kandani na niveau mo oza ide te yo na eboyebani nayebi mamu yango te bakoko ne bafandaka na ye babomisi koko na bango tala niveau oyo toyebi to tokutana te na ndoto te camarade te lo te mamu aso pa bime mopandini sono ndeni mwa mwasi wana nayebi te nayebi te mpo toyebani te alamba soso talamba ngombe alia abima pe na histoire ya kombo mama na biso
bima na kombo wana so azana bato ba otinda ye na sima ba opese mo ba folar ayebisa bato wana osonga lisuku na te pona yebi etali liyeba ni pona na yebi ete otanga bakoko ya mama na yebi biso to panda na mama ngai na place na bino na yoka soni bandeko bouti kolanda famille ya bato kuna ndeko mwasi alobi o bazotanga kuna na émission ezanga donc bato babimi basali sortie médiatique ya koya koyebisa bato communauté ke non tout ce que abimaki wana aye koloba eza nango lokuta balingi na bango te na famille na bango botala makambo ya soni pona nini pona koluwelela ka mbongo ya YouTube soki mbongo ya réseaux sociaux oyo vraiment nazoyeba te ya bato ebele bakokota lifelo. Donc sur les réseaux sociaux awa babali nyonso eza permis. Basalaka pe recherche bongo te ya kokikoyeba ba famille ya bato na ba niveau auto mona bandeko bazoyela biso ba matière ya ba famille ya bato. Botala ndenge famille ya bato ebimi pona kwa ko relater histoire vraie ou encore kwa pe ko telemela muto azwa na lokuta sur les réseaux sociaux. Yango sila okyo kanga bato na yo te. Pour plus bango bazobima c'est plus bango bazobima na kombo madilu c'est plus ezo kende pe na kombo na yo yo kende mabe. Bandeko bo aimez beau partager s'il vous plaît. Aimez partager notre vidéo. Donc, nazo ebate na bino batu o botala kabiso ndeka ngana lobaka bino batu botala kabiso. Pourtant bino bozotala biso. Bino pe bozana ba famille na bino. Je ne pense pas que nous yozana mutu moko bo kozala d'accord ba ko salir famille na e. Non, il y a personne. Ezala mutu ata moko ta kondima ke non ata famille yango eza ndenge nini ata famille eza ndenge nini aondima ngo te ke no ba ya banda ko relater histoire abatu na famille na réseaux sociaux mais ezala bato babetela ke maboko on ba recherche to lukaka ba matière oyo kande to zala ozola mukana zala matière te nazoluka matière na fonder matière parce que bozana makasi na ko fonder. Mais un bon jour, likambo a kufundaka. Likambo ya kuyaka korelater. Ota la famille a batu babimi, hein. Baza même pas batu ba réseaux sociaux. Tolanda. Assez contrôle nyonso ba kotala ba secret ba tension nyonso aramta attention mais cycle za rango te mais il fallait ka contrôler asaki nyonso mais amona ki na eloko te o malaria eloko te mais quand même alobi fona pesa kaka kiss. Mais maman na âge ko pesa ekisi bakisa makasi eza mabe foto luka bakisi moko eza ko soigner na ndenge pena ya âge apesi maman traitement bon maman zui traitement to zelati lobby to vandi pe vendredi wana ti to komba 20h maman akoti na chambre alali mama kuta shamba lali moko atungisa tisi mapongi pesa nini eyibiye alala ki vraiment profondément lali tant to komi ba 4h du matin abandi sugo oui quand des arrêt ba 4h ya vendredi poto tani la tongo samedi oui to komi na ba 6h30 mama bongami donc Mama bonga mais je position moko bondi muta symbole makolo symbole maboko
Oui. Ami bongisi pena bien akati motema. Donc ça te maladie mon boy 2 3 jours 4 jours une semaine té. Maman ça qui bien. Aki bien mercredi kuta saki moi ambiance na bakoko na ye. Le bolo balelo bolia nini bakoko ne babito ole mipanzi na epina abiboluka mipanza misuni. Leo to kolia biso nyonso ensemble bon. Wana za nenga sa anima ki bakoko na ye. Apesi bakoko ne ba mbongo mega. Yo soma mega. Po na saila ka ba credit na o mingi ba mega na o mingi. Na futango a sexy ba blague wana. Donc ezaki bon maman kufi. Ngana kamwa ngote parce que maman azaka ko yebisa sole nyonso. Na kufa liwa ndenge maman nanga kufaka. Maman ya maman na biso akufa na 5 ans. Akufa liwa mo teke o bakendaka na ye ba memi ye ba sokoli ete. Ezai kaka ate ibana na ye asokoli nzoto na makasi neka magesa 5 ans wana. Kongo na biso na za ko tanga Bible tina 5 ans. Atia akufa miso te. Le asokoli balati bilama na maman diagonese ape mamuke akena ye lali na ponga kena ye. Donc maman abiso za koloba bino pe na onyoko la bino te. Ngana okota hôpital te. Maman abiso tema saka moi lolendo, moi fier. Alobaka na biso abina ko kufa liwa ya salité te o ezaka ke. Koko mo asuma na bilamba amisubelaka. Donc bana nanga boko mona ka bolumbu nanga ite. Boko tsanga pe hôpital te. Alors, tout le monde normal o maman za koloba ekokisami. Po to nyoko mite. Ka mukolo moko na leli passe na makolo pe akena ye. Donc moni ke lo mote tungisi biso. Mais nazo yoka bato bakomi koloba ngana mwana na ye na 6e na ye. Bato bakomi koloba neti mamu na tangi komo na ye mamu azana na Afrique du Sud. Mamu azana na Afrique du Sud so bazo tinda ye. Mamu na mona le kwa za ebembe ya kotelema. Asa pitana mabena nu aye longi mabe na yite mamu so akoko na âge maman biso komi ya 96 ans. Vraiment na kanda makasi mamu na oza frapper pa nzambe parce que basaka na mowe ite. Reçu za na ba mowe parce que tant ozolo ba pona TikTok bonga boye na boye oluka ko gagner ba vie pona liwa ya maman na biso te. Mamu ozo pesa ba explication maman na biso akufi liwa moko po na ba makambo ba TikTok o ba comédie so ba nani basaki ba décision na bango yango bomi maman na biso. Alors mamu a stopper buzoba. Mamu a stopper buzoba. Ka ndenga sali buzoba ka ne pas ça ma bebongo na salité. Na mona kete mena yebi vie na ina ko yango pa bato. Ana vie ya salité na propriété a solo. Donc asa ki solo na ye pona koma maman na biso te. Vraiment atika parce que toi na kana makasi. Omoni bino na yambi bino na passe hein. Na boyi na soko éviter ko sala be mission pona biloko ya bongo. Mais maman biso abilité. Maman biso asalite ko maman moko ba belaka. Maman ça toujours nzoto makasi. Maman biso banana o malade attention na 1950. Tanga botika ya madilu. Kale abde na boti mwana na yo tension mati. Mwana na ele azaki na bo moyi, azalo bale nyonso. Maman tension na ye banda bananga na botama. So eko kufa ne maman akufa. Maman akufa siko te pe na ndimije ke tension ko bo maman. Alors maman kufi na tension na 12/8. Ta niveau 12/8 azaki pas même na tension. Na makasi dozo mona maman nzoto makasi. Moi mo biva vendredi avant na kit, azaki na kit. Azui traitement na kit. Maman surtout d'habitude alinga na ete na moi ba ko la na mbeto. Azana kit ka mo pongine ya skit moko alamuki na ye. Te ma alinga ko loba mingi sola mingi. Maman bisa ko loba ndenge na te ya rabino ndenge na loba ka boy. Koloba nga nyonso yango wana eza te ko na otika testament so za muta ko bomba obombi so za bomba te luka kaye komaka aza koloba so na kufi nanga bakoko nanga ba okundanga alo bakoko nanga babina basepela po ekozala sengo na okenda nga na nzela mabete naza nanga mutu na yebi Yesu biso moto obenga ye mwasi nzambe alors ba journaliste bata TikTok botika biloko buzoba surtout mamwana pena fotika buzoba na okebiso makasi fotika buzoba pena fotika buzoba na ite so za mwa muke so za mukolo so za koko
na yebite wana niveau na onini na yebite so otanga obi otanga te so be ba otinda yo soki bazo tinda yo na muto otinda yo na muto azotinda yo mamu basakana na mowei te basakana na mowei te donc nakebisi na yo na muto azotinda na buzoba ano zosala gane mbongo na ndenga malamu ko gane mbongo na ndenga malamu olinga te so bapesi $100 place mo songolo soki na nani po saka na réputation ya mama Madilu attention si la aza artiste Madilu so yembaki nzembo abwaki sila esani esekila Madilu abwaka batu ebele pourquoi pas balobi akoma batu ebele Madilu abwaka bakanga makana komba sila hein sila n'a rien à voir ko bwaka ye ou pas asa problème ni na Madilu problème na Madilu te hein parce que Madilu abwaka batu ebele na banzembo si baza ba polémique na bango basala ngona ndenge na bango babimela nona koma Madilu te ngako tutana na zo yoka ngona omona ngo yana nga kufi ebembe sa succès taka muta kufi mais ana succès toujours ngamo botanga tango Madilu bo aza succès pona ngana mona ki ngo succès yana ngezo continuer maga kufa mais succès zo continuer et ça na ngongelo te mais a polémique na banga buzoba wana ba osala wana batika parce que Madilu abwa bato be na banzembo abwa ka asila te Maman yaki kanche na bina zaki 6e. Maman bota bana combien? Ina Madilu bolanda na kiku. Nga ki 6e Madilu aza ene na biso mwana liboso. Nga 6e na bango to bota ma 9. Na 9 wana to tikala 3, 6 bakenda. Na minute e bemba maman eza. Eza na Saint-Joseph po to mona ki matete. Na Saint-Joseph lokola ezaki pe samedi. To boyi wa mbuteyes to bidi ko moka Saint-Joseph ba uto bongisango to tiana no maman na Saint-Joseph. Maintenant jusqu'à présent programme na ne pesa mi. Akufika samedi lobi awa donc et pesa mai na nte parce que bango na bakongo ajo akufeli to zela na to ka po ezaka bazo raisonner ba kuna na mboka bon mais lokola maman atika imaloba ke akunda mana ye na mboka te bakunda ye sika bana na ye nyonso 6 baza. Alors faut la na maloba mo wei ya omo to zelaki nanu nde siko to zo bonga po to pesa programme nyonso. To yebi ke aza mama ya artiste aza mama ya star munene o pe asala kombo na mboka na biso banda kufi est-ce que présence ya ba artiste bazo ya quand même te nanu te bon to moni ke akufi pe kala te hein to moni na muté samedi ka lobi leo to za lundi temps eza na ngunanu. Nombre oh maman tiki bakoko combien? Balege belé. Maman moni 4e génération. OK. Donc ils a pas si bon compter. D'accord, merci maman. To me rappelle vos interviews à maman. Bonsoir maman. Bonsoir. Ngoko ko se présenter pa bato ba Holanda yo maman o akufi azana ne pa na yo maman bokilo to ndenge ni. O akufi aza koko nanga. OK. Biso muto fanda na ye. Maman biso abota biso maman biso azaki 2e yemda lande Madilu maman biso atika biso mikie taboko la biso eza koko na biso donc biso beza tozwaki na place ya koko te tozwaki na place ya maman alors kozanga eza pasi eza vraiment pasi parce que abilité na nzoto ne makasi nyonso tout vraiment malobezo silanga donc tina ndeka kufaki bozaki na awa to biso muto fanda na ye maman abilité lokote abilité tozali ne bien mercredi kutu alamuki wana ye mo kaka po ye mo azali so asepeli hein asa ba muta ba santi ba bangwa suma oui mercredi penda oh yo sto bara na sister ba mega na yo so no benga bana ngai na sister ba mega na kas na hotelo mega aso pesi so mo ba 5,000 apesi moi na nga 5,000 apesi nga 5,000 apesi grande sœur na ngai donc animé biso wana bi lelo vraiment ngam na pona ka mingi to bilo lo bo liani ngabi so to liani o yo lo mo ba bi te lo pa nga libi mo bolo bon biso to bo to le so te pinard na mi panzi abi bo so mata 2 kilo ya na mi panzi bo sala ngone pinard ngapi no le o ka guna bino o bo sengi mais to vraiment ensemble na bino pena en tout cas ni maki biso makasi
to c'est qui journée donc mercredi na ebité moko yani kuda benga na poto mwana ya grand Madilo yana bia ya na zo ya mais ndeni zunguluki azakuna azana pasenga zunguki ba solo leye papi maloba malamu alobi maloba malamu epa ya yon abia nzamba pambola yo oya meko umete ba séjour na yo en tout cas eleka ki bien ba solo li pena ba atindi pe ba voice eleki bien mais vendredi total le tonga vendredi à la mokabi non ki mako passe kaka donc mako passe non ki mako passe ne do benga docteur asa pena docteur alandela ke oui docteur aya tali ko mako passe on les kamli bon ça a 5 verset même boye ya ko salango ya mbangu a 5 verset na minute basali berzamen nyoso to ba résultat bima na ebisu yo elokote nzamba so lokuno ba résultat ebimi eloko ezala ngote mais kiska ba pesi to lala to tana lobi na tongo to ta ndenge nini ezali bongo ezali te ke o mutako azu bela so ino nde nini elokote ozali na biso bien na butu to lali to tana tongo ya samedi on ra mutu ba ko ngaku muna kota ina na chambre tali mama ngabi ali nga força fungola neti munoko efunga mati kwa muta oloba munoko efunga mati nga na be grande sœur na mama leki na nga mabena mana siboya otala nana grande sœur tanga okota akuti pena sko ye koko abongisi sko ba makono azo bongisa pena bosi makono maboko penza de la minute babo yake sakata gine do akenda bo pete do alali ne pongi do a déranger te eloko salami yango wana mais nazo regretter makasi na ba réseaux sociaux na ebiso mwana mwasi wana si mamwana nga na yebiete mais azotanga ba koko na ye bafanda na ba bomisi koko na bango kala niveau opike na talinga bi mwasi wana anormalité bon eza feti te eza matanga ozolandanga eza matanga biso toza na passe ye azoseka azotiola fonde likamo bwa bosa na forme ko abimisongo pene ondire tozaka na ye ondire aza camarade ya moko na biso ondire aza ndeko na biso do ayebi pena makambo ndenge ezaleli koma makambo eza bongo to contredire oyo otanga bakoko ne koko atangaki ezanga koko atangaki ezanga na okebisaka toujours moi mwasana mamu wana na kandani na niveau mo za ide te yo na eboyebani na yebi mamu yango te bakoko ne bafandaka na ye babomisi koko na bango tala niveau oyo toyebi to tokutana te na ndoto te camarade te lo te mamu aso pa bime mopanzini sono ndeni mwa mwasi wana nayebi te nayebi te po toyebani te alamba soso talamba ngombe alia abima pe na histoire ya kombo ya mama na biso abima na kombo wana so aza na bato baotinda ye na nsima baopesa mwa bafolar ayebisa bato wana ozonga lisuku na te mpo nayebi etali liyebani mpo ninga nayebi ete aotanga bakoko ya mama wana yebi nde biso tofanda na mama wana. Bref, la grande famille botala musala obiso topona bota bandeko mususu musala ba osala tala ndenge ba esiko ko répondre bango bino bato bopesa ki confiance o bondima ki na vérité ayela ki bino wana bota siko famille ba bimi ba ekoloba ça fait la honte liko nango muto azosambwa nani sila muto akufi kuna mekombo asila mawe voilà bandeko to kutani toze la filme na biso na 16h30 bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la africain, tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.